bandeko na ngai oyo ezali partie 3 na conclure mpona bino bandeko ndenge nalobi na bino ke ngai nakola différemment na ndako na biso donc toza na balupango ebele na Congo wana bapara na ngai naki mwana liboso donc naki privilégié makambo ebele mama na ngai akolisi biso na ndenge moko ya bourgeoisie donc naye na poto na Congo peut-être bakomona biso to na mbongo même ngai nakasi toki na mbongo mais naye na poto namoni mbongo donc mutu ya mbongo na Congo soki boza na voiture na ndako ya munene boza na mbongo bato babangaka bino mais biso na Matadi mama na biso alinga jamais kovanda na ville alinga jamais kovanda na kikanda alinga jamais mais toyeba ndako kuna batonga papa après mort na ye atika 3 ndako ya kabakata na Ciné Palace mama na biso atana balupango ebele ndenge nalobaki na bino ezali 17 maisons donc biso chaque mwana bapara na biso basombela ye lupango donc chaque mwana aza na mukanda na ye ya lupango na ye oyo bapara na biso basombela biso donc yango esali ke biso 7 toza na 7 maisons après ça 10 isusu basomba maman asomba tiana bakabona tout ça mais papa on a 3 maisons donc ça fait 17 maman na 3 papa ça fait 20 maisons. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait na ko pesa bino seulement mingi parce que papa na biso ndenge na pesa ke na débit papa comment que na niveau ya comme na 8 femmes parce que na zaki souté na longo dia Congo na ke Angola na epoto ça fait des années papa ayeko comme dans de 8 femmes donc ayeko bota au moins ndenge na zaki directeur la chaîne métal donc mbongo ba bote saka yango mais so ko na ba c'est belé donc bani ko dépenser et sali que papa a tika mama abandonna mama à mes pesi na basi mususu wana qui firent des congolaises quoi donc maman nanga zaki angolaise et les 7 femmes au bayaki sima 6 ou 7 bazaki ba congolaises donc peut-être les bozu moi idée déjà il y a histoire en maintenant auquel on a détail était mais maman nanga lokola ki mwana muzombo a mes pesi na ba business na ye et puis a continuer ki amitié na batutu wana nanga nazo ki relève ba relation wana donc toki na tata moko susu obeka papa Congo Mwanda donc ye pe a contribuer parce que soki ba loso ba bloc musu ba farine soki zangi tozo bango ta mususu et pas na ye ba stock wana et que ya pa na biso et puis ba client bazozwa parce que ye pa na ba dépôt ya trop papa Congo Mwanda à l'époque donc ngai kolata langa comme nalobaki donc izalaki papa Nimi azalaki secteur ya CMZ donc na papa Maungu azalaki chef mécanicien na masuwa donc mokonzi na masuwa donc besoin de faire marché masuwa qui porte zongi tolaki na ba marin majorité ba marin bazalaki soki kaka tikali akomi na mpiaka donc il faut ba ko lela ba para na ngai bako debisa bango mbongo bamsuku to na biloko bango bayiko teka kaka kuna mama zia ngo kaka esalaki nini kino tokomaki na biloko ebele na ndako na biso medi bambeto ya kolala medi baleki na ngai balala na mbeto moko na ye na poto leko mona bambeto ya ababe yango nini king size ou bien queen size donc mbeto ya minene wana ngana kasi ke ka tsumo to na poto za na mbeto wango na ye na kuti yango donc il y a double té mais oza munene ko le double donc to ina ba mbeto to to bati matela to 3 matela 4 matela parce que to ya blanc hotel maya trop alors bisika ba kablango ba to papa maungu aye ayel mama de matela ya sigalix alors mama le boka yango te ay ba tia on matela ya ba leki na msusu ba leki na ba zali ba ko fenu solo wana biso na ndako na biso
tobandaki na réchaud ya pétrole. Donc matuka mibale na bouteille na kati na pétrole. Après ça, ekokoma réchaud bouteille ya pétrole na pas bouteille moko ya minene boye ezaka na suka comme na to matuka. Na ndako na biso tozaki na frigo ya pétrole. Donc tanga na Afrika ya courant na bimité, frigo ya pétrole. Donc biso na ndako tozaki na frigo ya pétrole. Donc ya courant na ba inventer yango te. Na ndako na biso tozaki na téléphone. Na ndako na biso. Donc parce que batu ba master ya papa il faut ba benga kana palais tam sous commander à ville ko benga gouverneur ko benga. Donc il faut pas atteindre sur la palais na tozaki na téléphone. Mais maman na biso a linga ko vendre na ville te, a linga ko vendre na ciné palace te. Banda ko ezalaki kuna ba futele yango. Mais biso to kaka na cité, na nord kaka wana donc na batu wana. Donc vina biso na ndako na biso tolia pondu te. Soki ba lambi pondu, ba servir blo olia na ndako, ba petit na ngai ba na pondu ba poni kaka ba ngolu, ba tiki pondu tout. Donc na ndako na biso tolia pondu te. Ba wangila tolamba yango te, ba mbika tolamba yango te. Sikoyo nana tolamba yango koko ya mwasi. Donc koko ya mwasi kuna na ndako na yeso lambi wangila lambi ba bloko ne wana otela wana ngola oya ngola wana. Il faut aya na yango aya kopesa mwana na ye ya mwasi. Komona mama so ba ina woni na wangila wana bloko ndege. Ba mbika. Donc tozali ko toucher yango te. Tolaki na fin ya mois. Na fin ya mois, omona kaka saki ya loso ye, saki ya sukale ye, ba boîte ya milk ya nido ye, ba boîte ya beurre moko mama za kolia, baso benga ngo blé blanc. So be mama lia kaka blé blanc, so be saka na boîte moko boy. Ma beurre blé blanc. Blé blanc. Donc tolaki na fin ya mois ba na sac ya loso mama na biso aliaka fufu msute fera kaka fufu ya ba Congo donc fufu na ekota na bandundu te ekota sika mfufu kaka na ba Congo donc son ko na fufu na ba Congo monanité ba ko tinda camion il faut que na lukala ki pesi ba nzela ba Congo no ba kulungongo e ko luka fufu kuna même idée même 3 sacs ba ye na ngona ndako donc na fin ya mois kaka basala ki commande ya ba loso, sukali, ba miliki, doki, tozala ki bongo. Na kolinga baleki na nga bana la te yango bien parce que nga pe na yeko longwa Congo, bango batikala ki, bako éclaircir soki vina biso e continuer kaka bongo be mama changer ki. Donc mama na biso asake na iloko moko ya ki angolaise, oya soki pa ba para na ye. Alors ye alinga ki kimundele. Donc maman na biso alingaki via Lix. Mais pourtant ba parents na ye na ndako na bango parce que na eloko te. À part ba kiti na bango na ba mbeti na bango matela bango ba maman pesa ki pa ba bango. Mais kolia na bango zaki Angola. Donc biloko bakola ki na Angola ya baza kolia. Donc biloko tu wana na lele yango pa ya koko, koke mena na koki konga. Ba wangila, ba mwengeleka, ba sokoni kondo, ba bipiatu, ba wandu mbukila, tsaki kwangula, masengi, kana ma wivu. Donc yango koko lamba ba kinzu na monila ngukuna ba ngiendu, donc tout ça chez grand. Nambamvu donc tout ça ndeko na ngai Manuel Pedro yom to tuna ki ngai donc nazala ki privé donc nous surtout o na yebi o yo moni na yekola ki yango pa ya koki konga na koki mena mais maman na biso nous avions tout ndako na biso donc maman atosomba biloko au fur et à mesure évolution ezo salema ba machine ya ba frigo ya donc ba frigo ya courant maman asombi ba frigo ya courant wana ilongwe ya pétrole super ba boaka ba tsesuki wapi ndeko na ngai bana mai tango esalami bana mai je me souviens d'ailleurs na poto tozana Pupa Mado azali
donc na okende masolo eza ebele na kopesa bino toza na Edo Makanda aza awa na Angleterre, na France toza na Pupa Mado azali, Bandidos epa azali na yebite, Sakul na yoki pareke akufa na Portugal, soki na Belgique na France na yebite, ba Anaja na Dago bazoyoka ngai, tango bana mai babandi, bana mai bazumbel bango tu bazovanda epa ya Banaja na Avenue Vivi numéro 9 na pisi na numéro epa ya Vie Mushi, wana Vie Mushi asala soki na Sedek soki comptable donc l'art Vie Mushi, tango Vie Mushi ake na Angola lupango wane Banaja batekaki yango na Emma Jazz, bana ngiringiri boyebi bana makala babisi ya Emma Jazz na baki na bino kino Emma Jazz azali leki ya prévoyant, azali tata leki ya mama nanga, André Kamena azali mu grand frère bango nyonso tout na ba prévoyant na ba koko Lusaku na ba koko Lusembo na ba Emma Jazz ba Tamaku bango tout ye grand frère na bango liboso ya mukolo na bango nyonso tout, donc lupango wana mtu asomaki yango Emma Jazz, donc ndela bibo bana matadi boyebi isike komaki Emma Jazz lupango wana parce que badago Vie Mushi ki muzombo bateki lupango mama abengi tata leki na ye ayira balar na kini abi wana muzombo Emma Jazz ye asombi lupango nyonso tout wana, donc c'est juste pona kopesa bino moi idée ba para na ngai na tailleur Vie Katumba azaki joueur ya Amiza ou bien Amical à l'époque comme Amiza, donc Vie Katumba akina ba leki ni mibale bazaki ba tailleur bazaki ba mapasa, donc elamba na ngai ona la so ba kotonga yango tailleur so ko simba yango soki veut de guerrete il faut que na ba leki ya Vie Katumba batu ba na avenir Palabala avant comme na wese wana ya oleki luketo bilu basa na mali kolo wana bana matadi baebi baleki akatuma mibale, donc bango ka batonga bilamba nanga soki bana yoti potote soki za ba tisi bango batonga bango bakotonga yango, donc pesa bino idée ndenge nalaki gâté et pa ya bapara nanga, donc ngana banda ambiance kala tana komi na âge ya 15 ans fiti ke ba ambiance nosala ba bêtise te ya mbongo te ya trop, alo bapara ngai ba yeko serrer ba mabulu mususu nana master moko akoma na Ringo Lutete hapana na boyebi Ringo ozo koma na mbongo ya babiloko na ngai Ringo, donc bapara ngai bakomosereka bamiki nosaka na mbongo telema ya trop basala kola balolanga accès na balar tomoteka biloko bapale to babiloko mosusu eleki ndo uteki poto etikalaki babuja yango te so na revango basani ya mbele basani ya braza tozoteka na Ringo bapara nanga baseliki babengi Angida moko ya chef akina 24-15 kombo na ye Angida nzola ntima soki nani kombo na ye na bosali soki nani bakanga biso batia biso na 24-15 wana zana ba age ba 15 ans ba 16 ans na si bakosinga kasho ba Ringo bakima banoko masala bakima, donc bakati classe bakosinga kasho ona lita bemba uti poto amona ki mindele na tu tataleki Dominique azana na Sarcelles na France datili taxi que zoye na futi toketala lita bemba uti poto amona ki mindele abetana Damar na Ringo taleki Dominique nazo rappeler ba to ba kola ki deso to kola te ba complet ya Lois ya Jean bozala nango bino ba boursac ba complet à 10 dormey costume ko do ke ba para ba futi mbo tongeli ngai bino bozala nango bi Guy Dormey ande ko ngai na kati classe na 76 pona kima na ya poto na 76, je dis bien na 76 na keki sasa na wapia bino lisango ya et pas la karaté et pas ya Doki Chai. Bon, à plus alors. Bye bye.